doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Avant la bande d'émission Nanga, donc vraiment je tiens à vous remercier na fidélité na bino bozalaka nango na 5 minutes avec César Ngadi parce que 5 minutes ezali émission moko vraiment pas comme les autres boyebi nazalaka ngai moko nazako développer bino masolo nazali ko betela bino masolo na idolo il y a la musique donc vraiment batu bazali ko sepela na yango donc c'est la raison pour laquelle ezali motivation na ngai na ndenke na yebi ke bozali vraiment ebelé devant ba poste téléviseur na bino ba ordinateur na bino pour botala ngai parce que na internet tricage ezate ngam na ke na bandako na bino te na tinda bino botala ngai c'est que soki bozotala ngai c'est que makambo o nga na lobaka ezali ya bosembo pe ya importance pour na pe ndekanga mo na lobaka ke 5 minutes ezali émission o ekitisaka bino mitema émission Oyo et puis ça rabino cours éducation civique parce que civisme de nos jours ezalité toyebi kala biso na ba chic cours moto ozalango éducation civique ezola ka biso ka makambo mboka ba armoirie ya mboka drapeau na biso couleur elakisi bo mesiko soko tuni bana o batanga siko ba yebi ata masolo ya mboka na bango te belé ba kotaka na bango na ba distraction ya ba film o ya ba Nigeria bazotala na bango ba série mais makambo mboka na bango ba yebi te yango. Merci une fois de plus na fidélité na bino ndenge na lobaka je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité. Émission ya lelo nazongeli lisusu Martin Fayulu. Na ebité Martin Fayulu atana tikié ye moko kaka lukanga ba faire ye moko ayaka ka côté na ngai pour vraiment na zongisa ye na nzela pe natali saye ba vérité parce que ndenge na lobaka na kotika yango te muta divisa peuple congolais azo ba faible a divisa biso ezali Martin Fayulu et puis na lobaka à chaque fois ceux qui na sali miso pona Martin Fayulu azali mal entouré, mal conseillé. Émission à l'élo comme vous pouvez vous en douter, comme il fallait s'y attendre nazali kolobela audience Oyo Martin Fayulu asengi alingi akutana na présent na biso Fachi Beton. Nalingi to se mettre d'accord déjà. Nalingi to se mettre déjà d'accord. Mutu alingi akutana na présent Fachi ezali Martin Fayulu mutu asengi azali ko bondela akutana na Fachi Beton. Parce que Fachi Beton azana tango wana kutute. Donc ya ko luka Martin Fayulu donc tina kwa nyeza kutuna tina morote. Parce que Martin Fayulu azali mutu vraiment franchement Martin Fayulu azangi soni ce qui soni bomara memba Martin Fayulu dae boyebika lobby kakawa bolandi adresse na ya sali ce qui de na nation ou bien na batu na ye na compter penza na compter 12 personnes donc série ampia kumunana Fayulu les autres continuer. Après, donc, retour na tournée na ya witaki Amérique et Europe, a kaniseki ba yo yambaye donc matipen likola ya jeep na ya bimi likola zo pesa bato bazo ke misala ba mbote bato ba pousu ba receveur donc bato bazalite donc série ba mpia komuna ezali seko continuer. Martin Fayulu yo sikoyo yoko président élu. Ozali kolinga omona président na biso Fachi Beton natina nini na lingi vraiment na yeba natina nini yo olingi o mona présent Fachi Beton. Donc vraiment Martin Fayulu omoni ngai na lagisaki bino basine clinique batu mususu bafinginga batu mususu balobi mais batu oyo penza bazali batu amayele ya bwania ba comprenaki ke nga na selika musala na ngai
Donc, nalingaki te ba condamné ngai non assistance en personne à danger. Donc, Fayulu azana problème. Fayulu aza bipolaire azali na problème. Boyebi ke Fayulu lobaga ya azali président élu. Président Fachi Beton azali donc Mouto Apolaki azali marionnette ya Kabila. Lobby kaka ou avant-hier a bêti donc ceux qui discours et ceux qui adressent n'a compté batou 12 personnes. 12 personnes. Donc, Fayulu a forcé qui leader, a forcé que ceux qui opposants, mais ils ont même comme été. Pour n'anga Fayulu, il fallait ça n'attendre les. Kinshasa lele yo ekombine na. Ndeko basusu bazali kokamisa biso. Honorable. Bakozwa kambongo kaka na koteka bato compagnie bakosalaka tokomona kaka. Fayulu asfala ça n'est attendoule ou bien qui danseur na yebité. Mais makamba politique ezala kité boyebi ndenge donc Menda Loba boloba baby so le to comme on Menda exemple mais Menda Loba je suis pas au courant non plus de la réalité de l'interdiction qui aurait été faite à M. Martin Fayulu, dont je connais par ailleurs la propension à inventer des légendes d'infamie contre les institutions pour se rendre intéressant. Vous savez, c'est un tout petit candidat. Je l'ai même appelé une souris naine qui a été enfantée à Genève. Et donc, la meilleure façon pour une souris naine de devenir géante, c'est d'inventer des légendes. Menda Loba makamba solo donc Fayulu ba fabrika qui est à Genève donc ma mentor na ezala qui donc Katumbi na Mbemba balingo ko chaye abeta kaka donc 5 ans ou bien 2 ans il y a problème les ezala qui na CV na e kotake azala qui président de la République ya Congo mais angaki ko ça les côté parce que ba donneur d'ordre na ezala qui Katumbi les bailleurs de fonds plus na Mbemba donc to bika na likambo et lika kuna na Genève pour président de la République abetaki chita si m'a changé ma solo donc à la dit base yangwana nzambepe a za na sima na biso nga eloko kaka na koloba président de la République Bouakissa Fayulu Bouakissa ye donc ozan na tanku tout siko Fayulu azwa na distraction biso photos à concentrer na yo pour na makambo guerre donc pour na ngai c'est là donc n'engage que moi-même donc Fayulu le président de la République Fachi Beton Bouakissa Fayulu nga mais bon nga nde na yebi na motema na yo ya boboto na yebi ke okoyamba kaka ye na yebi ke okoyamba ye parce que yo za mutu moko ozalaka rancunier te ozalaka moté en boboto tellement okoyamba kaka ye parce que Fayulu surtout peut être boule bien Fayulu akoye la boule nini Fayulu akoye la yo aya koye biso soki po na guerre soki po na nini et puis akoye la idolo nini oyo yebite parce que yo déjà dans grand bouleur oleki na idolo leki otimba koleka Fayulu na minute akoya opesa idéologie nini akoya opesa boule nini po na makambo ya guerre oyo boyoka ki bino moko ke alobaki na adresse na il y a 12 personnes alobi ke guerre oyo ezali yo président de la République Fachi Beton yo muto bimisi yango parce que ozali ko banga ba élection obimisi guerre wana na batuna yo ba Rwandais po yo moko pe oyebi ke mukolonini guerre oyo ekosila po tango ekosila olobake osilisi guerre pour gagner l'élection. Bo talaka boule bato bazali ko kufa guerre oyo ozali ko luko zura solution Fayulu azali ko lobake yo muto bimisi guerre oyo parce que ozo ba élection mais vraiment donc Fayulu de plus en plus il devient vraiment médiocre na éviter ceux qui ba pesa ke ba boule et pas banani bino moko na zo tiela bino boyo ka adresse na compte ki bo compter par personne 12 personnes donc série en pia komuna ezali ka ko compter boyo ka bino moko makambo alobaki bongo lelo azali susu kolinga akutana na président ye alobaka azali présenté pour na ye donc azali président ba tchaki na ba Rwandais donc azali marionnette ya Kabila donc yesuko alingo kutana na yesuko président lui azo ndo kutana siko na président o aza présenté donc bino mo bozo monaka ke mutu ya confusion sur confusion donc bino mo bolanda adresse na yeso ki discours na yeso ki ne point de presse na ye bikutu kombo na ko pesa ngote avec 12 personnes bino mo bolanda na bilili. Il n'est plus un secret pour personne que M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir grâce à M. Kabila
et M. Kagame. Question. Quelle serait alors la motivation profonde pour M. Kagame aujourd'hui d'agresser M. Tshisekedi alors que ce dernier a reconnu lui avoir tout donné? Deuxième question. Pourquoi M. Tshisekedi n'a-t-il jamais pointé du doigt directement M. Kagame en le désignant comme étant l'auteur principal de cette agression? Le discours, c'est bon. Mais qui est responsable du génocide congolais? 10 millions de morts depuis 1993 et de 6 millions de déplacés internes. Autre question. Pourquoi le gouvernement de M. Tshisekedi n'a-t-il jamais saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies pour que celui-ci déclare le Rwanda comme pays agresseur de la RDC? Aussi, pourquoi n'y a-t-il jamais eu de plainte auprès de la Cour internationale de justice? À ce sujet, il faut rappeler pourtant que lors de l'agression de la RDC par le Rwanda en 1998, le gouvernement de l'époque avait porté plainte à la Cour internationale de justice pour acte d'agression contre le Rwanda et l'Ouganda. En effet, M. Tshisekedi a signé de nombreux accords avec les pays qui nous agressent et aucun de ces accords n'a été révoqué. De ce qui précède, j'accuse M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de haute trahison. M. Félix Tshisekedi et ses mentors sont cyniquement et désespérément à la recherche d'un argument électoral et de conservation de pouvoir. Ayant en effet constaté que M. Félix Tshisekedi ne pourra pas gagner les élections de 2023, ses parrains sont venus à sa rescousse en imposant à la RDC une guerre qu'il devrait gagner à temps voulu afin de lui donner l'occasion de se présenter en sauveur de la population congolaise qui ne jure que par la paix. Il aura ainsi gagné la guerre, mais les territoires conquis par le M23 resteront rwandais et le Rwanda aura allongé ses frontières. Bino moko boito landa parce que ngai na lobaka donc na sala du verbiage te na yeka na lobi ba makamoko boye na créer nga na lobaka avec preuve à l'appui na lakisi bino moko boyo ki discours à tenir à tenir est-ce que muto aboye penza yo zo tenir discours aboye le lozo linga susu o mona muto ango président de la République na répété sous Bouakissa Fayulu Bouakissa parce que au moni Fayulu aza capable guerre aussi là parce que tu as dit que président Fayulu a aussi sa guerre mais Fayulu le temps où yambaye tant guerre aussi là a relobake yé mutaiki na idéologie oyo a pesa kiyo ba boule ke po na guerre ici là Fayulu azali boye donc Bouakissa Fayulu donc et puis président Fachina ebika oyambe soko yambiye obi boule no sana oyebi oyambiye do otiki musika oyebi na palais no wana sika ona oyo ya sika o penza ke premier président sali penza parler officiel ya ba président donc soko kei mususu aye omoni piste d'atterrissage à hélicoptère otiki Fayulu kuna yo bimika na porte hôtel na msalobi Fayulu masolongo ezandeni parce que ngaza pressé na za rendez-vous na Poutine masolongo ezandeni Fayulu donc ye atika lik musika donc omoni piste d'atterrissage à hélicoptère otomonaki donc Sassou Nguesso kitaki Fayulu a pemi côté kono yo bimika na musiko tuni bon Fayulu bulango ezandeni Mo, masolongo ezali parce que Alexandre etenga na zana rendez-vous donc téléphonique na Poutine. Donc Fayulu azali mutu kutu yako yambayete Bouakissa ye. En plus de cela présent Fayulu aya na ba 12 heures. Fayulu aya na méditer parce que Fayulu a na l'air à badi parce que Fayulu alia badi na biso kala talaka Fayulu do ba marque kaka do ya ba kamakama ndolé na ndolé donc a na ba heure ya ba 12 heures aya na heure à 12 heures te so rendez-vous na ba soiranta na ba après-midi ba 16 heures donc Fayulu donc ndolé na ndolé tonda na nzoto ne a donc alia ba dama za mère Denise ya ki
kitoko ba moteke moko ya mystique donc aya na 12 te soka yena musika kaka de Fayulu tala collection nga était masolongo zandenga na akuta na Poutine donc vraiment Fayulu soki ezalaki vraiment Sonye bo makambe Fayulu kuta koko sala démarche wana te na yebisi bino ye mutu alingi akuta na Fachi na yebite soki boule ni na zanango Fachi soki donc akopeso boule ni soko idolo ni parce que yo moko ulekiye na idolo to président Fachi donc nga nazo mona kutu ti na moko te ya koyamba ta kutu balo barake donc na era guerre to mona ka s'occuper likambo za biso za na France likambo za to mona Macron a bengisi Hollande a bengisi Sarkozy parce que bango bakoki ko pesa ye boule mais siko na minute Fayulu aza na boule ni na ko pesa yo Fayulu ayebi boule te Fayulu atimba ko leka yo te Fayulu ko peso boule moko te oyo ke ekoki ko si sa guerre ou bien soki ya ndenge nini donc ezali donc na tina te et puis mutu ya confusion sur confusion nazo tiela bino la muta boye penza confusion sur confusion a kopesa yo boule ni président a kopesa boule ni président Fachi donc azana boule a kopesa te bino moko bota na rafraîchir bino moko bota la muta ngotanga na epsa bino ke azana ba signe clinique o ezola sa penza que donc azali bipolaire vraiment confirmé botiaka nga tembe donc restez connectés sur Reclebo Original on revient tout de suite. Élection oui mais sans machine à voter mais élection est salema te toko tika te élection est salema soki batie machine à voter wana toko tika yango te elingo loboyeke nous ne boycottons pas toko boycotter ba élection te mais toko kende na ba élection te toko tika pete nanga asalisa ba élection na mboka wana avec machine à voter c'est deux choses différentes donc na banza boyinga malamu botika malamu nzambe abatela bino. On ne peut pas utiliser la machine à voter. Nous disons, il faut des élections sans machine à voter, que les Congolais appellent machine à voler ou machine à tricher. Élection inclusive sans machine à voter. Assister, il n'y a pas de problème. J'ai voté. La fraude, ce n'est pas la machine. Je vous remercie. Impunité sur les éventuels crimes économiques commis sous l'ère précédente? Pas nécessairement. Les crimes, je vous ai dit, s'il y a des instances spécialisées qui relèvent cela, on s'y penchera, mais je n'ai pas à fouiner. C'est ça que je veux dire. Moi, je ne ferai pas ce travail d'aller fouiner dans le passé. J'ai trop de travail qui m'attend. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur ça. La réponse, c'est que la justice doit faire son travail, laisser la justice, et je ne veux pas entraver le travail de la justice. Là, vous venez de dire la même chose que Félix Tshisekedi. Au moins, sur ce point-là, vous êtes d'accord, hein? S'il vous plaît. Et on n'a pas dit la même chose. Binomo boy total donc président de la République muta boy peuple binomo bozomona muta confusion sur confusion donc à lobby bobino mo santé penza ka bandi likambo na ndenga zo sugisa na ndenga zo développer eza na sens mon côté donc muta confusion sur confusion bongo mutu boy donc en tout cas Fayulu ngala ebité ata na lobby la ki peut te Fayulu yo moko yela kaka po kaka ozo ba un fracata c'est un fracata. Et puis, avant de continuer, ma solo Nabiso, donc avant il y a marqué pause publicitaire à partenaire Nabiso, Nazali ko Pesabino rendez-vous le lot aux vendredi, lobby samedi, donc Nazali ko Pesabino rendez-vous, bozali ko mon affiche, Nakozala reçu par donc Gradi Mouya, na émission na ye Sika Asali, la voix de la diaspora, donc vraiment Akoyambangai, toko solo la masolo mboka, masolo nyoso tout, donc bozala vraiment connecté na air Oyobomoni on a 19h air ya Paris to komi air moko na Kisasa donc 19h donc air à Paris na Kisasa parce que toza siko air moko na Kisasa donc 19h vous allez connecter vous allez en direct sur Maloba o ezalaki kala club à 5 minutes donc tozaka famille moko bozala connecté na kanisi pe beaucoup tout na pe ba mituna na bino donc vraiment rendez-vous ezali lobby na 19h avec Gradi Mouya donc akotuna ba question boyebi ke moi na Lyon za Lyon boyebi vibration Gradi ndenge zalaka donc akutana na papa na ye donc na grand prêtre toko solo la masolo ya mboka donc sikoto marqué pause publicitaire ba partenaire na biso Kodia Simo boyebi toko loba toko tika kolobate ezali société o ezali nyonso tout pour na diaspora surtout diaspora parce que bango azali bato ya diaspora pour boyebi ke diaspora passe na biso soto zongi na mboka ezalaka
esika kolala na mutuka bango bazaba na diaspora basali nyo surtout donc esala mandenge zalaka ndaku na ba norme moko international à crédit okozwa ba clé na yo après crédit et bandi crédit pe yo muto ko se porter garantie bango moko ba kolukelo crédit na ba banque oyo ya kisasa donc vraiment bosala nyo surtout parce que kodesi mozo sala ke mutu nyo surtout azala na ndaku na ye na kisasa ba ndaku pe ko kanisa teke ba préfabriqué ou be ba ndaku so ne ndaku netia mikili o bozali ko mona donc bosala nyo surtout kodesi mozo ali wana po na bino année prochaine déjà ba ndaku o ya bato ba réserva ki eko banda déjà ko pesama et puis bobo sanata on a kati à Paris donc solution ezali awa po na ba ndaku surtout awa po luwe ndaku na Paris surtout na ba mboka msu eza pas cité Paris mboka ezali pasi pona kozwa ndaku donc solution ezwama na pichu kitenge appartement zali mwana mboka ezali ndako akopte ezali agence asalaka na agence apesaka privilège na bana mboka na bandeko na ye donc vraiment bobengi na numéro wana bokozwa ndaku soko visiter ba déjà okoti na kati ya kiboba et puis bobo sanate wami service ezali donc masolo ya fret na masolo nyo surtout oyo lingi ko somba biloko ya poto ezali wami service wami business ya ndeko na biso mwasi Mireille Wankake merci na nyo surtout ezali ko sala po na bandeko na yo po na ko aider bango ba mema biloko na bango na kati ya mboka et puis bobo sanate Sepela TV décodeur oyo eleki ba décodeur nyo surtout ngai na vanda a banda kala na vanda na Décodeur Sepela TV plus de 10 ans donc biloko ezali na katinga mo déjà na komitu naka biloko ango bazwa ngo wapi donc soko za na décodeur wana ezali na tina kutu ya kozwa ba décodeur musuta avantage nango siko ezali susu eza ya muke oko voyager nango ezate kotika ngo na ndako oko voyager nango za loke na kini ozala loke partout internet kaka o brancher au tali ba bisengo parce que elengi oyo congolais ayo kaka mutu ako imaginer ngo akoyeba ngo ezali kaka congolais donc vraiment bo s'engager na Sepela TV bokozala dessus te bobo sanate to pesaka bino toujours rendez-vous parce que au monde sur za mariage feti kolukate ke babe biso suki na pranti oyo kata kovo etangamite donc salon de coiffure za moko na kata Paris El Binto coiffure na Saint-Denis donc vraiment bokei kuna bako kata bino suki avec sourire. Donc restez connectés sur Reclebois Original, on revient tout de suite. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom,
Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as opé un appartement dans la poto. Solution mon ami. Aux en posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Au salle location à restaurant, au benga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Aux en posa ya événement, au défilé de mode, au ba maman baroya réunion, au sokinini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Aux a besoin de louer terrain. Oh, na bana otumbaka tabanangai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Olingi ofungola o ba bureau qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Numéro de téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Olingi ko sala achat et lupangu na poto. Ozana Kisasa, Ozana Ngola, Pichu Kitenge. Ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Maman Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec intuition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.
retour sur le plateau, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Merci na fidélité Nabino, merci na confiance Bopesaka na ba partenaire Nabiso Bazali bana yamboka parce que to kotsa idolo ya ba chinois moi na mboka soka sale loko aider pour apusana parce que to lingana kate lelo ata présence ali nyoso tout ce qui bolingo na patriotisme ezali na bisote masolo eko simbate mwana mboka soka sali eloko ede mwana mboka meto mwana mingi mwana mboka soka sali eloko muninga na ye ya mwana mboka azali kokende esika mususu olia kotsela muninga na ye mbongo soka umeli akomolo baza na kisi o azana kindoki abandi kokende kofinga ya to monike ba makambebele koma donc biloko na biso kolia ba chinois ba koma koteka ba indien ba koma koteka biso moko bana mboka tozali kokoka lisusu te parce que motema ezali mabe to changer mitema na biso parce que tozu mwana mboka azali président de la République alingi biso tout to koma ba millionnaire il faut to changer esprit na biso donc boyebi sujet na biso lelo tozali kolobela kaka Fayulu oyo azali kosenga akumona na président na biso Fachi Beton boyebi oyo Fayulu ya loba. Donc, vérité des urnes. Donc, président de la République a 15%, il y a 65%, ceux qui n'ont d'autres, ceux qui ont des donc, vraiment, à 8 la lobby, ceux qui point de presse, ceux qui conférences de presse, ceux qui adressent Nabatunaye, 12 personnes à Pamba Fayou la lobby que guerre Oya Est, Moutou a provoqué, Moutou a sali, Ango, Ezali, Fachi Beton, parce qu'Azali ko banga élection, Ayokani Naba Rwandais, Batune ba Rwandais, pour Yemoupa Ebibi, que Moukoloni ni guerre Wane aussi la tango guerre wane aussi la neti azoko ka élection te ceux qui guerre wane sili allez batu ba monie que yemuta sisi guerre pour gagner l'élection donc vraiment na yebité bino moko na kanisi donc bozo comprendre que makambo ngana loba ke Fayulu azana problème ezali makambo vraiment bozo ngo sérieux nazo singa bato bantuara Fayulu bo mema Fayulu akene ko se faire soigner soka zalara déjà na ba cure mais la ba comprimé fois mais la kango régulièrement parce que il faut se soigner parce que vraiment c'est pas normal au zala mutu au salaka au salaka ba réflexion boye donc et puis au vandi na osute olingi susu okutana na président de la République na habité sur but ezali nini okomema idolo nini okoya koloba nini parce que yo bengake azali présenté yo za président élu azali président marionnette ya Kanambe donc siko na habité soki okokende ko solola nini na yebi ata eloko mokote nazali ko boule kutu ya ngana nazo ba vraiment président de la République qui ça y parce que aux en attend qu'on perd des thèmes na ebika na motema no ya boboto okoyambaka ka Fayulu okoyambaka Fayulu et puis pe Fayulu photo timbela ya Fayulu pa ko ya na biloko fo Fayulu pe azamu mutu so asikite parce que azana en azana kindoki donc azolinga penza ke donc yo lelo soki likambo kweli au président de la République Fayulu azali mutu oyo parmi oyo bako sepela donc Fayulu égal Kanambe Fayulu égal donc azoloba ke yo nani Kanambe égal donc Kagame donc Fayulu azana côté wana nazo yo ki sabino extrait ya ndeko na biso moko patriote monene na tindela kinga audio pour na Fayulu na préféré bisonyo soto yoka yango bino moko boyoka o ndeko na biso alobi sur Fayulu donc restez connectés sur Clébois original on revient tout de suite César Zadiboni merci mingi pour la journal lelo na bengio pour la message audio nga Antoine Kinyoka naza na Nairobi naza congolais de père de mère je suis de BDD message na kapona Martin Fayulu atika biloko wana ya pamba wana ya kobanda ko finga président indirectement ba discours ezangatina soki Martin Fayulu aza mutabandundu ya solo siasa la Kikongo même atana discours na Kikongo parce que président kendaka na mbujima yepa na bango asala discours na ezaki na Chiluba sisa na Chiluba banoko baluba ba comprendre ye bayoka ye si réellement que ya aza mutabandundu ça la quand même discours pe na Kikongo akoma na Sainte-Thérèse abengi bana njili baye abeti discours na Kikongo akoti na lingala akoti na français akena Sainte-Thérèse pa via lu atie libaya abengi bayanke aya alobi Kikongo lingala français bat bako comprendre azwa temps mingi na Kikongo parce que ba musuno ba village bayoka ya zolobani mais soki ya za mo Congo ya ko trahir sécurité parce que bisuna ba luba tozaka banoko okomona makila muluba te c'est défendu les lois pour toi comment na makambo nzambe ezati ko bossa na ba biloko ba ya ba coutume même Jésus a na tribu na bango donc biloko wana eza mabe
Mkongo na muluba bakombo na makilati oko trahir te de aza chef de l'état aza mokonzi ya mboka azo bunda intérêt ya mboka bitumbana ye mutabanda ngo te bitumbana ya akuta ngo pauvre papa na ya bitumbana ekuta ki ya aza en vie siko soki ya koti na pouvoir akana osala deal ndeni po akana ozana Kabila na Kagame po aya ko salir mboka atika biloko wana o eza moment ya kobwaka la président mabanga te ils ont ma ko soutenir ye azana combat makasi mais elongo na biso na nzambe akosasa akovaincre kisekela okufa jamais akovivre au nom de l'Éternel baluka mba kozwa été il peut être combattu mais jamais être abattu. Et ça Bible donc bakosala rien Congo pe bakokata ngo jamais soki baye bakomona résistance moko ezalaka te bayaka bakomona ata baye 5-6 pays ba mindele bakokamwa makambo bakovivre na Congo bakosutuka batu na ba Belge tango bazwaka indépendance bazako lingo kobima te banani babimisaka bango bamonaka biloko bamonaka besprit na lelo ezali nano telemite bakeba waneza mboka ya Lumumba na Kimbangu donc 2 fois te atika biloko wana soka zala malade na mutu ba memena CNPP ba keno ba soigner ya ko finga président akolo ba discours ya hente pour ba Kisekedi azala comme non pas d'élection ba Kisekedi ko banga bango te Kisekedi ko battre bango mabe élection ba ko kaete ya ko banga élection te bango de bazo banga alors message na ngai atika biloko wana atika soki azale vrai mutaba ndundu akenda kikwit abeta discours na Kikongo asisa na Kikongo tondi baye aya na kin abeta discours na Kikongo tondi maye ba Thérèse Belé Stade de Martyrs benga ba baya abana na Kikongo abeta lingala asisa na français bakoyoka ye toyeba réellement za congolais c'est un sénégalais atika ba discours à papa mbana ba journaliste bakenda kolanda ye pona o interview c'est pas poser question wana mais mokolo moko yoko sa discours na Kikongo te parce que tout le monde qui président kendeke pana bango na Kasai abeta discours tout na Kiluba azoba na peuple yoko sala ngo peut-être mokolo moko bobengi batu obanda Kikongo ti après ko tuna lingala parce que ezala batu ba fond village ba yoka rapé lingala te ba yoka yo botune question ndengona toyeba que vraiment oui asa congolais azobundela pemboka mais soka sali bote c'est un aventurier yako finga présenter ko attaquer ba discours moko ezanga tina atika ba biloka papa mbana ba congolais bazolanda Fayulu bokozala boko ndenge ba kin donc ezanga we baloba ezanga tina kwani maire de Santa donc ezanga ya zéro bokozela trop et bokozela trop parce que eloko moko bokosala ezate Kisekedi bomona ki yuma bomona ki villageois bomona ka bidonga za marionnette mais siko bo comprendre que Kinois azaka bololete Kinois azaka mutu moko soko zo traiter na yezala de ange soko yele bali pate wana ko lakso donc grand katape o kamwe siko bokomi ko kamwa donc biloko wana tika ba biloko papa wana soki alingi ko sala ba discours na ye asala ngona Kikongo asisa la Kikongo toko ndima ka c'est un congolais so ko sala bongo te donc yazane congolais te atika ba distraction ya ko chaka ba discours mo ba haine na batu mutu mo landa makama Martin Fayulu azate bato bandundu ba Congo ba Zaïre Équateur Ozaïre Maniema Sud Kivu Nord Katanga bolanda mutu wana te le Dekasai c'est un aventurier mutu na boyoka ete parce que makamazo d'abord les alukuta tango bandanga bituma Kisekedi zalaki tango bandanga bituma Kisekedi zalaki président sokona kazo kosa zo makamba lukuta donc atika ko distraire bato problème langa ya mutuya soki aza congolais abeta discours na Kikongo ba Thérèse vite Saint Thérèse pas vieux Pascal et pas vieux Lou akoma wana bengisa bato ba massa bazana baboya abandi Kikongo inki mutinu betke mbote bana bwala makamre pidia ngeye mona betkela wa bwala mebakatia mfumu na betkela wa yako sala complosion na Rwanda na Kabila amekusa mekosa bantu na kaja bwala lera ke kusa beto no makamre ke Rwanda comme ça bête ngo batu bayoka ike no azoma kamazo mais soit kokota la sujet wana Kikongo te donc za étranger azo kusala ba discours ba za mutaziti na babindele ba zo utiliser il faut ba Kikongo comme ça tondi maye akota Saint Thérèse abeta Kikongo aya na kin na Martyrs abeta Kikongo comme ça tokoyoka mais soit ya kolobaka balingala ba français to yebite ya za mutu wapi ko distraire la population bolanda ete ero za era ko bundela mboka ba prière
bakota na armée ba militaire ko soutenir bango gouvernement ba telema eza makamba ba ente yako kusaba discours zanga muziki wana sala ba discours na ye et parce que Kikongo zoloba ye pourquoi lo bango ta mukolo mote kolobaga makambo makambo ko finga ba policier eza la tina mokote mutu wana za mutu kolanda te soka za vrai mukongo ko salir muluba te ako trahir jamais parce que ça ba noko ata makambo za ndenge ni ko trahir parce que za noko okomona makila la ete ezali pour les loba to comme ba chrétien ba kobosala makambo susu mukongo na muluba jamais komona makila ya muluba komona makila mukongo te jamais ko trahir ya za muluba mukongo ndenge ni. Voilà un peu message à moi de Konangai. Nzambe apambola Congo et la ini indivisible. Donc ekotela ka ndengwana jamais ba ko divisango. Ekotela ndengwana ndenge Lumumba tikango, ndenge Mobutu atikango, ndenge Kabila tikango, jamais ba ko kata Congo. Ata ba yende ni ba ko longa jamais au nom de l'Éternel. Le boko nzambe ezali ko la Congo, ezali ko la président, ezali ko la armée to vaincre bango au nom de Jésus. Amen. Bino moko bowiti kolanda donc parce que bato belé comment on peut sabango kanda na makambo oya Fayulu donc ba comprendre te mutu aza vraiment congolais de souche azali de père et de mère ou azali ata 50% oyo penza na makila ba congolais akoki jamais kolingake M23 égale ba Rwandais ezali Kagame alingake M23 zo Goma donc bazali ko sepla M23 kalate zo Goma donc but na bino ezani leitmotiv na bino ezani donc bozo sepla pesa que M23 ba Rwandais ekota na Goma tout ça parce que olinga Félix Antoine Tshisekedi parce que olinga ka donc politique na été olinga donc ezali pasi na mawana motema to linga mboka na biso to tika qui motema mabe oyoto zalina yango donc to komi vraiment nasuka ya émission na biso to ngeka to beta c'était pour te faire comprendre batuke Fayulu soki soni bo marambe Fayulu akufi botala ka Fayulu makamba lo basu président lelo azali kolinga mona président de la République na ebite so oyeli boule nini soki oyeli idolo nini soki oyana makambu nini parce que guerre wana ya lobi ke président de la République mutasala kiango yé mutasala on po azobanga belection siko yazo kende et pa ya président oyo azali marionnette ya Kagame oyo azali marionnette ya Kabila o ndenge ya lobaka siko ezali po basolola nini donc na boule nanga peza président de la République Fachi bois qui sa Fayulu parce que azoya na distraction donc to komi na suka ya émission na biso ya lelo ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Surtout comme na souka base yangonde makambu. Base yangonde comme ça président de la République, président lelo après Genève a betaki chita simayo ke li base donc yangwana to bandara toujours na honorable Jean Moutala na katia Londres, honorable Jean Moutala. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses angato. Tikali toujours na katia Londres pour na repesa José Kano ki kakamene maître Wera Mukuna. Maître Wera Mukuna, maître Rajamoule, merci. Nanyo surtout, Boussal rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tout tikali toujours, na Katia Londres, pour na kopé sambote la Maria, la beauté naturelle, Maria, la beauté naturelle. Merci. Nanyo surtout, Boussal rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei siko, na Katia Espagne, Boebi, Espagne, Esika. Vrai chéri, Nandenga Moukete, Beloti Mavungu. Tout le monde est d'accord que Beloti Mavungu, vrai chéri. Donc, merci. Nanyo surtout, Boussal rapport na 5 minutes. Avec César Ngadi, Tokei Siko, na kata Suède, pour na repesa maman na biso Thérèse Kamani na Suède, na ndeko na ye bozali komona Tyson na zalaka na kata France, maman Thérèse Kamani na frère na ye Tyson Kamani o alandaka 5 minutes tous les jours. Merci na fidélité na bino na 5 minutes avec César Ngadi Tokei Siko na kati ya Lola pour na repesa Poutou de Yalola petit sœur propre Poutou de Yalola. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei et Sika Oyo ba administrateur bazalaka donc on a kata France administrateur Chai Mukenge Chai wa balengela mon voisin Chai Mukenge Chai merci et puis na Canada Babi Kisinga na ba publication na donc merci na surtout au sala rapport na katia groupe Jerry Mukuna merci na surtout au sala na katia groupe ezali vraiment jeté parce que ko sangisa une centaine ya ba congolais zalaka toujours ba problème mais tozali famille ba discussion miké heureusement tozali na ba administrateur o bazali vraiment ko sala musala na bango malamu tozongi kaka awa na kati ya France pour na repesa donc Fifi Philofaria l'homme à la Mercedes très propre Fifi Philofaria merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Paris tozali ko pesa Jean-Marie Chibangu merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi.
Siko toke na kata Kisasa boyebi ki nazalaka vraiment touché na bato Kisasa parce que Mega izandenge moko na bisote malgré que Mega est comme kamwa malamu mieux qu'avant donc bato bakoma otala be mission donc koma osombi Mega ezali illimité otala ndenge olingi donc tozali ko pesa Maître Baudry Ilunga na kati ya Mbinza na kati ya Montikil Maître Baudry donc merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozongi awa na kati ya Paris pour na ko pesa mutu oyo azali ko sala musala makasi na côté ya communication na parti oyo biso parti oyo penza eko simba makambo oyo babengi arep oyo ya son excellence Maître Guy Luando Mboyo oyo azali muto ba simbi gouvernement oyo Fachi Beto azali na confiance na bango donc Maître Guy Luando Mboyo azali na kati tozali ko pesa vraiment ba félicitations na biso na Eric Kitambala oyo simbi communication na kati ya France donc masolo kitoko ezali ko ya bo tikala bokozala informé na kati ya 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Londres pour na repesa mbote na Marco Kitenge azali donc masalanga ya coupé to banana deuxième primaire Tito kolati lelo nzambe azobatela biso Marco Kitenge donc yeba ke photo féliciter nzambe to bondela nzambe parce que bato ebele batika biso mais yo na ngai Marco Kitenge to zali kaka donc tokei siko na kati ya Belgique pour na repesa papa na biso Lutonadio na kati ya Belgique merci na nyo surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi siko tokei na kati ya Kisasa bandai ko vanda mais azonga na Kisasa pour ko zalaka na pembeni ya Fachi donc tozali ko pesa Stéphane Jokol, le bureau ne fonctionne plus, Stéphane Jokol, le bureau ne fonctionne plus. Donc, merci Stéphane Jokol. Nous surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi awa na kati ya Paris pour na repesa vie Jado Tchakala mukubwa yo leki bango vie Jado Tchakala benga petit na oti lelo donc nazo kaote ezo sala ngai bienté donc vie Jado Tchakala merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngana tikali kaka na baseri ya ba vieux parce que ngape naza na ba vieux na ngaba mfuka ranga donc nazo pesa vie Marcel Massoudi na kati ya Gani merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi vie Désiré Pongo le faiseur de politiciens donc vie Désiré Pongo benganga naza déjà un temps mais ozako yokanate vie na ngai Désiré Pongo donc tokei toujours totikali toujours à nakati ya Paris pour na repesa petit nanga Olivier Bila merci na nyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours nakati ya Paris tozali kopesa petit nanga mususu Rajungo ma SFR Rajungo matokuta na kino dernièrement Norbertville na sepela ki komo na bonne santé Rajungo ma SFR merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kopesa mwana mwasi azo sala pe musala na ya sala rapeka musala netibiso na kombo ya Mado Chako la Doliprane de la presse congolaise Mado Chako merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to kei lisusu na katia Suède po na kopesa Igwe Chef Béton, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tozongi awa na kati ya Paris pour na repesa Dieu Kumbi Masananga Dieu Kumbi merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kati ya Shell boyebi to suki sera toujours na dokotolo na biso o ya sala ka émission qui toko mais ba congolais ba landakate parce que ezali ba bêtise te mais ezali ko concerner santé mais congolais linga mingi bêtise tozo recommander bino bolanda ka émission ya dokotolo na biso Jean-Paul Jamba émission na na kombo ya Parlo Santé donc pour bozala informer na masolo nyo surtout ya santé donc merci Jean-Paul Jamba Kaoudi na nyo surtout au seul rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. J'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Arozwa Masolo Nambunchu Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas